Merci Nabino Banso ba oyo bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na émission na biso ezui ya mokolo malelo penza tokozonga mwa mokesima pe tokosimba maemanso mazali koleka la République démocratique du Congo pambate ezui ezali rubrique moko oyo tozali nango awa na océan du Congo plutôt na chaîne nabino ya libération wa pepa yo tosombiti na makanisi na biso pona kosikola ekolo wa biso Congo yango yambo penza to banda ezui ya mokolo malelo na pesi bongo matondo na ba Congomani biso ba oyo boza ko s'abonner en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne nabino ya libération bon kozalaka bongo de cité merci nabino pe bozo so libaku ya ko like émission ko partager ko landa yango du début jusqu'à la fin pambate biso penza tozali consommer na ba abonné na biso ya Océan du Congo soki bolekisi motango wala nde tozora bandeko mususu mais mingi tomi tala makapenza na bino ba oyo bozali ba abonné na biso tika nzambe ya lola aleka na ko pambola bino tika nzambe ya lola asimba sanza oyo ya samboto kote na yango pe année o 2021 ezala année ya complètement ezala année ya liseko ya motonyoso na molimo na nzoto pe na nyoso ayo tous les trois parties na yo et sikolama peto za la déterminer na cause sikolape ekolo wabiso République démocratique du Congo donc hotel samo ba vidéo moko ya kala tozu yango bokomona ni monante mais na kati bokomona ba Congomani ba ko sala intervention bokomona ndeko wabiso ikala zali wana akosala pe ya intervention bokomona bandeko mususu bazali pe komiloba ezali akala pona ni to poni vidéo wana to kotia yango pambate esengeli toyebaka ete tobandaki wapi esengeli toyebaka ete tokomi wapi esengeli toyebaka ete tozali kokende wapi pamba te biloko wana misato ezali biloko etambusaka mutu pamba te ndeko na ngai Congolais ya solo tokoloba Congolais ya solo tokobunda Congolais ya solo tokokende kasi Congolais tozalaki wapi bato biso na nzibiteke bato bakoboya ke résistance bandaki bon na Londres po ete wana penza na yoka yango na bandeko ebele koloba ba londonien nde babanda résistance bandeko la biso bazwati bato ya mapinga ba général munene baza parmi bato oyo balukaki bango po baya kubunde tumba kasi na kati na bango bato ya mabe bazalaki résistance baluki koboma yango e baye kokoma ba combattant bakoti na combat ya UDPS ba résistant et comme moi bilinga bateka mina bandeko la bango et qui combattant et bandi combat wana bobundi na papa chanti sekedi tikilo lelo boko zelo kote pongia ba bébé lelo to zongi liso na résistance papa ngwanda telemi ko sensibiliser personnel kasi bandeko langa pona ni tozolinga kozala bomoko te pona ni tozolinga ka to bimisa ba branche moko to ko ba langage moko mais to boy to za lituka moko to boy to za mbabola po ete nzungu la biso telema malamu po ete biso baso to ko lo babobeli sukulu moko libération à République démocratique du Congo Congo ezwa bonsomi na yango biso baso to ko belela na prophète la biso mvuluzi biso baso to ko ndima nzambe kasi boni ba branche eko yokala te ntine sengele za la moko na nzete na biso wana to bimi pe biso banso tozali kosala fierté ekolo wa biso Congo mais okomona o lobi ngai mvuluzi mais ya biso nde babimelaki biso balobaki tokende boye o ya ye ngai mvuluzi mais ya biso abimelaki biso alobaki tosala boye quelle contradiction o alobi biso mvuluzi mais ngai na ali roi mais roi akoyokala te bana bilaka bakoyokala te nini ekoleka tozona valeur mangituka toyoka nini ya lobaki. Bonsoir ou matondo Cordon Valère. Matondo mingi maman nanga océan de la presse. Vraiment Cordon Valère na manso e maleki katikati na esika na lingi kaka kosenga na oto sembola na bayi peuple Congo pambate na yoki kolobala bino ezali plus na développement spiritualité pe bonsomi ya ba peuple congolais. Kasi sikoyo boko sala yango ndenge bolobi na kintu ya libomoko mais bino moko bisika bouti ezali na ba oyo
bazali bantino ezali na ba papa nanga musoso na utai kosa na EP émission donc ezali moto na moto ali na bokonzi na ye oyo mvuluzi apesi ndenge bilo bouti kolobate apesi abimela ki pe bino alobeli bino bopona nini te bosanga na bino iso na ba oyo mvuluzi pa alobeli bango po ete bino bokeneki nkamba bango pe bakeneki nkamba bamisu bakotonga kuna na mangengenge po ani bosanga na te boyambala moko salika moke bozo ya ndambonda matondo mingi mama bonzambe eza biso nyonso bonzambe eza bozindo mingi bonzambe ebombi makambo ebele bonzambe epesaka mission na mutu ndenge abongiseli yango toza lisanga bana Congo toza na bokabwanite parce que ndenge tosolola no boye otangi kombo otangi batinu nakanisi batinu tobengisaki bango pe toza na tinu na diaspora oyo aza bongo papa tuzolana tobengisaki ye pe nakanisa azali na matade pona ba course oyo azali na yango donc so azongi na Kisasa eke biso tozongi na États-Unis te tozwa chance ya kuta soki na poto tokuta na gate parce que aza na Europe na Belgique biso to na États-Unis mais bokabwaneza te pona Congo biso nyonso to abana kimbamu mais bino no seboli bana kimbangu pe bana na bilaka oyo ba kotonga la mangengenge bana bilaka oyo ba ye kosala sojek ezali kosek bosali kosek siko ozomona te ke bokabwana yali wana pamba te bino seboko tanga mvuluzi mais il fallait que soki bana bilaka boko ke kotonga na mangengenge boza l'ensemble na misala maboko soki pe boye na so hein na kosek plutôt na kosek pe boza l'ensemble mais to comment na kosek président ezali yo kuna na mangengenge ezali sa majesté ntino kuna lisusu epa ba mama soso ezali pe kaka bana na bilaka mais bana bilaka ya Simon Kimbangu Tungunya donc ozomona te ke vraiment ezomi mapé hein chefferie spirituelle la pesa la mode désordre matondo mingi mama nakanisa eloko esala bongo eza information ndenge information etambolaka parce que tango beti lisolo ndete ya papa tinu tango oyo papa tinu abandi misala na ye nazalaka informé te nazalaka président ya communauté congolaise des États-Unis mais nazalaka na information wana te parce que mutu peut-être akomemela biso ngo na kati ya communauté azalaka te donc tango oyo na ye kozwa vision oyo misala oyo nde siko baebalandaki nga nde bayebisinga ke non papa tinu pe azali donc nakanisa eza première information siko eloko ezosalaka information etambola te parce que organisation moko ezalaki nanu te oyo ekotambusa ba diaspora nyonso wana nde ezalaki bitumba na ngai depuis nasalaki communauté congolaise États-Unis posa na ngai ezalaki ke bapays nyonso basala bacommunauté congolaise ya bamboka na bango après tosala union des communautés congolaises du monde nakanisa soki tosalaka yango lokola yaza na communauté à Belgique balinga bazala déjà organisé na niveau ya communauté congolaise à Belgique siko tanto ngeto kuta na réunion ya union bamoto ngeto e bango mais papa likala pe azali wana likala azawa na Belgique wana ye pa azali bango pe bazali ka bana na bilaka ya Kimbangu Ntungu siko boko sala ndenge nini na bana bilaka mais bozo kuta na te boyo kaneza te iloko ni pe zo sala esi bato bakolanda bino te bokabwaneza te eza lokolo ozotala nzoto moto ozokanisa lokola liso amonaka munoko alobaka zolo apemaka ke baza na bokabwanite ba na kata nzoto moko eza nde interprétation mais bokabwaneza te kati na bonzambe bokabwaneza te toza kaka bana ya bonzambe na bana ya moyini na ye bokabwaneza te matondo mingi bokabwaneza te ata koko kima likambango mais sikoyo biso tozali pona libération toyebi te lolenge bino boyeli est-ce que tozali kokende na bino elongo pona ko libérer mboka pamba te ata ko bino moko bomoni ke le 30 juin ya lelo ezali bongo melio na République démocratique du Congo ok ezali mokolo o esengeli ete bato iso basepela po ezali mokolo eleki ata mbotama na yo po ete mokolo longwaka na boumbu mokolo oyo oyebaki komizala na bonsomi bwayo
mais ezali les sociétés c'est quoi etumbala bino ekozalaka koya pona ecclesia kotalisa bato mvuluzi kimbangu misala na ye to pe to kokende tikino na suka na etumbala ye ya libération oyo tozali koluka yango na République démocratique du Congo. Matondo mingi mama koya na biso eza pona ecclesia te, c'est-à-dire que tozoya kofungola église te, tozoya kosala misala o bonzambe bakoko na biso bonzamba bosolo etindi biso tosala. Donc eza pona ecclesia te. Siko pona o etali kobundela mboka, tobundelaka mboka bandaka. Nakanisi na expliquer tangu bonzambe ya solo bakoko na biso ebimeli biso elobi na biso tomoni bino ndenge boza kobunda mais boza déconnecté. Bokende bomema bofandi na mabele e centre ya bakoko na bino po bokoma connecté. Pe bitumbango otolobaka tobundaka bakolo na yango nde bango wana bango nde bayebi secret na yango. Soki biso tosangani na bango totosi bango tokolonga. Soki totosi connecté papa bato yiso bazwi pe connexion yango lika na yo moko te likambo ya bato yiso eza problème ya information ndenge toloba awa ngano tosa musala topesa information yo pesi ko kende opesa information tangu bato bazo information ba misusu bakondima peut-être bakobenga yo mama océan osala ki émission boye contacta bande ko eza pe bureau na bango eza olakisi bango bureau bande ko bazali ba yamba bango siko soki yo bombi information musala esa mate ndeko na pe 10 ans après alobake na ye bakate mususu petanga zo information ye moko na lolendo na ye alobi ke ya yebi nyonso akolanda te avantage ezake ata bato nyonso balandi te mwa muke oyo tokozala tokende le preuve ane ke message oyo ebandaki depuis janvier ce n'est pas bato nyonso balandi biso mais mwa ndambo balandaki toprogresse na bango ti esika tokomi lelo tokokontinue mpe koprogresse na bao bakoyoka mongongo wana mpe bakolanda bao bayoka te tokondane bango te tokozwa mpe ntango molai te pamba te olobi mpe mingi nini kasi okoki koyebisala bakongomani maso ya mokili mobimba mpo ete bakongomani bali agite na komona libération mposana bango ya ete kani moko ebetama ya magie mpo ete bango nyonso babima na bowumbu sikoyo yo nini okoyebisa bango mpe nini bazela epai na bino na mosala oyo boye komemela bango na mvuluzi kimbangu netindala bango. Matondo mama nalina bongisa motuna na yo eza nini bazela te po tomesana kozela bamsu basalela biso yango tozwaka eloko te eza nini basala po biso nyonso elongo tosala musala oyo ekopesa biso mbuma eloko oyo tolukaka siko nini bosala bozela te po mutu asalela bino aza te tosala ezake tokota na kosek soki boyebi nimero ya mama océan bobengi ye ya ogide bino apesa bino ba nimero ya bao baotambusa kosek toso organize ndenge banzoto na biso eza organize okendaka musala po nzoto no eza organize mukolo organisation ya nzoto na yo ekobeba okotombe malade peut-être pe okozasu na mukili ote ozobota bana ozolia po nzoto no eza organize et l'organisation fonctionne toza na posa tozala organize yango kimbango apesi biso organisation ya peuple ya société tangu toza organize nde tokosala siko musala oya eloko tolukaka donc tokota organisation tokokoma esika oyo bolingi tokoma na musala oyo tosala biso nyonso bozela te soki bozeli bokontinue kozela tosala po tokoma esika esenge tokoma matondo mama na bandeko na ngai bolandie na bokebi na mwa interview nazwaki ndeko na ngai président Valère Mangituka bango bazali kokende na kimbangiste baza kokende na bakimbangiste baza kosangana bazali kokende nkamba la bango elongo me bandeko mususu o baza pe bana na bilaka lokola ba président Valère Mangituka bango balobi biso toza bakimbangu me tozali na bakimbangiste te tozali koyoka mfuluzi kimbangu me tozali bakimbangiste te bakimbangiste bazali kimbangu te toyebi te sikoyo nani aza na bosolo nani aza koloba lokuta
mais bangolo so baza bana bilaka. Sa Majesté Ntinu oazali descendant ya roi Nzinga Nkuvu na banzi boyoka kiye alobi aye ko réparer mabe oyo bakokolaye basalaki mabe oyo bakonzi ya liboso basalaki pamba te bakotaki nzambe ya bapaya. Nzambe ya bapaya yango balobi nini? Balobi nzambe bapaya, nzambe oyo bayi catholique bayaki nango, cela veut dire Jésus. Alors, est-ce que c'est vrai? Jésus, ton christianisme, ezali nzambe ya bapaya, débat wana ekosalama. Où les gens ne comprennent pas qui est Jésus, débat wana ekosalama. Bandeko ba ko senga yango to koluka sika, po to sala débat wana, tozwa ba oyo baza bakimbangiste, tozwa bangunza, tozwa bato bango balobi, tozondimela kimbangu, tozosalela kimbangu, tozwa pe batu oyo bazali na kimbangu diantungunya, toye basikoyo nani nde azali na bosolo po ete tosikola ekolo Congo. Boko zo yango les yeux. Bande ko balande. Il y a un problème. Likambo lizali oyo esengeli biso na bino na bango kuna na ba oyo kuna tolongola yango na mutu na biso po ete totambola. Soki tolongoli yango te ezali danger ya makasi spirituellement. Pamba te molimo ekabwani te. Nzambe akabwani te aliye moko. Kasi na nzela ya batindami na ye nde mbeba elingi kokota. Pamba te moto la moto yaki na mosala na ye. Kasi ya esengo la batindami iso bakomaki te. Ngai nazalaka moto na esengo po nazwa libaku ya kokutana na Jean de Dieu Mwambika di Mamulaya. Na bandeko bayebi le messager. Akufa ba tortira ye. Me bato bamona bikamwa. Poto yebi ke Biblia e ali abiso. Bon Nzambe e ali abiso. Ezala mindele oyo bayaka ba missionnaire bayebi Nzambe o batambola kala ete. Biso bato toko enseigner bon Nzambe. République démocratique du Congo ezali na esengo po ye azali na Nzambe ya solo. Kasi soko yebi Nzambe te pe azali komonisa mesika na yo te ndo moni moto azali gorodo azali ko créer parce que ayebi makambo ya molimo te tokoloba yango la tango Nzambe kolinga to fungola. Kasi mama na likambo ezani tolanda video oyo kabuya l'homme puissant bolanda yango na bokebi bomona mama na likambo oyo eza koboma Congo yango nazongiseli bino bandeko musu bayebi yango ba intervenant bazalaki wana kasi bolanda yango la bokebi nini esalamaki nini ezalaki ebongo tozonga po bomona ezwi ya mokona lelo toko citer quelqu'un non ya batu oyo bazali toko sela bango libondeli ya David bango nyonso bakufa po ete Congo ezwa bonsomi na yango bolanda bongo tozozonga sana kumara Osiris Fumukimangu Maître Jésus Rama Krishna je le jure sana kumara Osiris Fumukimangu Maître Jésus Rama Krishna la force amonaki momenanga ya mami wata momenanga ya mami wata momenanga ya mami wata sous forme d'un serpent géant abangaki akimaki te na maniaka ona moni yango te mwana muke omoni bamami wata soki kozala rivière za bakrocodile asitatroma crocodile obangi ye soki obangaka banyoka akose transforme na nyoka moko monene soki obangi te ase transforme na vrai momi ya kitoko okotala soki otali omona kisuni soka kitoko ya ndenge wana nano koyeba te
tango okokendela ye bofandi na kiti mutamate ezolo akanisike na likolo ya pome mami wata wana atangi pense na ye akekozwa forma na prisio donc mutamate ezolo akomonaki soki nakanisi asatisfaire nga mutamate ezolo akoloba apartement débat ezalaki makasi je suis vraiment fatigué j'aimerais embrasser une belle femme à consoler ngai mami wata wana ya kitoko embrasser Eyindi bazal kula seki na Congo te une femme tête ayokilaka mobali na ye ete grand maître maçonnique Zakari Badiangira alias Mwananzemi azali grand maître na ba maison maçonnique na ba loge na bango ya ba mami wata ya ba sirène ya ba maître Isalau ndenge aza kobelelaka ya ba dalai lama ndenge abelelaka bakoko na biso bazalaka na makambo oyo bino bokosalaka te moto nyonso akosaka na sport na Congo akokosa pepe Congo spirituellement politiquement akokutana na biso parce que biso toza pepe bao baza kokutela pepe bino bokozwa baposte ngai nayebi ke ne Mwandansemi aza ami personnel ya président Joseph Kabila. Parce que parmi les raisons qui ont fait que Naïna Longwa n'a parti Bondo Diamayala, ils avaient le fait que, Boyebi au début, quand j'étais dans le parti Bondo Diamayala, tout soutenant l'idée de la transition il y a 3 ans. Et même moi, je passais à la télévision et je soutenais cette idée-là. J'étais même en train de suggérer à l'époque que nous fassions une conversion à la législature il y a 5 ans et comment pour que ils aient le consensus politique que de convertir en septembre pour que le pays ait suffisamment de temps pour organiser l'élection. À l'époque, quelqu'un oyo etikalaki seulement dans une année. Alors on s'était dit que ceux qui ont ici 2 ans, il faut ça là 3 ans. Mais il y a 3 ans de transition. Mais le peuple était hostile à cette époque-là. Et c'est comme ça que quand il n'y a pas de président à partir de non, le peuple est en train de nous promettre la mort. Ce qui se continue logique. Et je lui avais proposé que Totika discours. Le président du parti, l'honorable Mwandansemi, m'avait dit à l'époque, Mutandinga, depuis que j'ai fondé ce parti, personne ne contredit ce que moi je dis. Ça fait 30 ans. Mais depuis que vous êtes là, vous commencez à m'écouter. Je suis un ancêtre vivant et en tant que chef mystique, j'ai la capacité de convertir le poison en médicament. Et mon ennemi dit à mon ami, M. Kabila, c'est mon ami. C'est comme ça que M. Mwandansemi m'avait répondu. Que M. Kabila, c'était son ami. ezali mbonge na mbongi mokanda yango bakoka mpona histoire ya vila kisasa. Vila kisasa ezalaka ya bakongo te. Il appartient à tout chef d'État. eza ya bateke baungu yango oyo libre yango oyo ndeko okito akomaki dans la dignité. Libre yango oyo Mwananzemi stena partire Zakari Badiangira stena tala basignature oyo balobaka oyo bakoko na biso basinyaka na makila bakili na sinya makila te kwebe kifele kende koluka biso histoire bakoko na biso basinyaka batekaka mabele te iloko nyonso baconcession basinyaka bapesaki yango na location mensuelle chaque mois baza kofuta bango mbongo yango oyo tozali na yango oyo ezali ndeko kitwa manwanwa asali musala munene zuye 15 ans 15 ans ya barecherche bino boza kokosa yango oyo Pierre Mumbele qui sur la terre n'a jamais Sem Nkira histoire ya bateke yango ebandi awa te bakarte ya Congo yango oyo te bino sikoyo boza kolobaka Kinshasa bino bokolukaka yo na
discours na yo ke Kisasa eza mboka ya bakongo ya bakongo bakomaka na Kisasa bayaka koya. Élection à la fédération des Bateke. Où il a déjà ma camoire 60. Où il y a mon atemi. Où il y a vite Zakari Badiangira. Il y a des Bateke. Yangowana. Bolingito Sala Nini. Lokuta et Bomi Congo. Hein? Les problèmes congolais. M. Mombele obtient du ministère du Congo 1,5 million de dédommagements et 4000 parcelles de terre. Na mabele à Congo Moteke. Hein? Mutakomaka yango nani? Siyantira Pierre Mombele yango nani? Kobino boza koloba mabele à Kisasa ya bino mwana temi. Badiangira. Ne mwana temi alias de son prénom Badiangela Zakaria. Mais Badiangela, yango na ngatu na bakongo. Badiangela oyo bino boyebite. Ya salaka na mama yemu. Otango asalaka na mama yemu. Asalaka na Congo nini? Otuna ya pesa bino Congo na ye. Bon, tango ya koti ba classe, oyo ya za kofinga ka batu. Ba classe oyo ya kotaka. Congo na ye ezalaki nini? Akanisi komoni nyonso. Congo na ye ezalaki Badia, Ngera, Zakaria. Badia Ngera, oyo lelo akoma Congo ya demo na nsemi. Mama na ye azali Manyanga. Tata na ye azali Rwandais. Yango alongola ele. Kombo na ye Badia Ngera. Alongola el atia el. Koma Badia Ngela. Bon, na Kikongo na Badia na Ngela. Elobi ni bino bakosaka bino kaka boye. Bamute bino. Musa mkuta bino soko kombeda nyawa sa bino loko tete. Ye wana ki asali bino da pakete. Siko komi mbokota na secte mususu. Boba ndaka gramete ako frappe. Banda loba ako frappe. Papa. Yo suis moni na 59 le 4 janvier. Peuple congolais kufa mwana Congo kufile ba kufa fa na yeba sacrifice ya bandime de sang bino boza ko benga e gramete. Oto na ye ala kisabino papier na ye identité na ye. Parce que ne mwana tete da ile kola ngai ba tesanga Congo ya songi ya nzila ya kimbaku. Mais na Congo na ngai ikala dikulu isango pika ikote umba. Mais ye Congo na ye Badia Ngera. Bon, abotami na Luanda na Angola. Ayaki na Bakongo koya na mama na ye na tata na ye ya Rwanda ya Tuchi. Bandeko balandila banzi bolandila bokebi totiki mwa tango pamba te ezali makambo elekaki kasi boyoka yango. Ndeko na ngai Congo ezali eloko ya moto te. Congo ezali eloko privé ya moto te. Congo ezali ekolo na nga, ekolo na yo, ekolo na ye kuna, ekolo ya biso banso. Boni to lega ka pouvoir na biso ndenge bolobaka na lokote ya li français. To kabela ka yango wa batu moko boye, bakoma lokola bakonzi pe ba monela ka biso. Ngai na yo sengeli tozo makasa ko bundele ekolo na biso. Kasi loko ekozanga biso ezali bolingo. Baloba bolingo ye. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po bolingo eleki. Kintu adi aba boba kisela kanga biloboye. Ya bandombe. Tango bazali koloba kintu adi ya bandombe. Ezali teke balobi papa nkusu sala église des noirs en Afrique. NON. Kintu adi ya bandombe bomoko ya ngai na yo moto moindo. Mindele ba eko separe ngai na yo amour beba. Bato bako kufa na este. Felix alobi nga nazali ko sepela na liwa ya bato wana ponga naza kolia. Na makile bandeko ya este Felix asombi sapatu ya 71
Ah, Zambalola. Pourquoi? Tu dois comprendre que et to bunda. 71 606, c'est combien d'euros américains? Euros français, ce qui est euros français. Ou des dollars américains. Ça qui a Denise, il y a 45 000 baki ça ba chiffre mosusu euros ça quand même. Eza mabete. Soka soki mbongo na ndenga normal. Siko ngai na yo olie to bundela kimpwanza. Tozala indépendant. To koti na ba dispute. To komi ko tambola la ba contradiction. Bino boboye évangile bolobi eza ko se contredire. Non! Bible se contredisate. Eza parce que yo zo tanga yango lokola kalao yango zo suka. Moto na moto acha Pierre na ye na selo bisiko ya monaki. Un jour toko matisa bino selo molimo koyeba ke yondo zali na fungola. Ya ko fungola batu tu. Mindele bayebi nzambe te. Mais mabe na biso eza nini? Moto oya ye po atambwisa yo po aye biso bosolo yo lapide ye po yo okoma lokola ye. Non ndekolanga. Maçon ifazal. Aide maçon ifazal. Architecte ifazal. Bato wana nde bazo pesa forme biso tozo kende ko envier te. Contemple-toi de ce que tu as. Et loko zozanga congolais. Alingi kaka yazala la ba porte nyoso. Reine zala kaka ya ye. Baloba ke yende le vrai. Non, biso nyoso toza ba vrai parce que tozo sala liti ya Congo. Mais contemple-toi de ce que tu as. Ozana maloba tikala na koloba. Oya kobunda pesa ye makasi akete. Yo pe ya misolo cha misolo. Yo ya mayele cha me yo lingi mayele be yo, misolo be yo, makasi be yo, kolobo be yo, ilzipation ya pouvoir. To koti na boumbu. Dictatema boye ko dicter biso. Bokomi ba dictateur. Ata na molimo yo lingi ka okonza lokole mwana semi bolanje wala lobi ngada azali dictateur me ya molimo non lokuta le Saint-Esprit ezali koya pona ko révéler ezali koya pona ko pesa forme ezali koya pona ko pesa puissance ezali koya pona ko pesa autorité ezali koya pona ko tambwisa yo na sembo yango ezalaka dictateur te soki révélé au boy ekenda kala malembe. Ce qui est éclairé au boy et qui na malembe. Batike la mutu libre choix. Mais lelo oyo yozo koti sa mutu nanko de kolangai. Nini tozali nango posa. Congolais oza neloko nini. Tozo kende. Toza kosuka. Parce que Kintua di ezana kati na nga na yo te. Ngai na yo tokomi na course au pouvoir. Mukongonde te ndeko nanga. Prenons l'exemple ya papa Nzezalando. A fondé a bakona ye. Mais amoni ke ye na bato na ye ya cataracte bazoyo kalate. Parce que kaka basango bayaki na ba Jésus te basango bayaki na banini bakotisi bango division. Alobi te eza malamu te landa ndeko langa kuna. Na ba fleuve na zoye. Yaka tozala bomoko. Basali. En réalité, ce qui totali mama ki mpavita. Oyo lelo tozo sepela la lit na ye. Oyo lelo ba tumbaki ye na ba portugais. Mindele batumbiye awela ki mabele Mbanza Congo province d'Uzaï. Mais biso tolobi to kota na ba lignée na bango
tozala na makila na bango tozonga nsima te ndeko alukaki te ayeba asalaki eloko te alobi nakei eza mabele la koteka te me banani baboma ye bandeko na ye mpo baye koteka ye bayokeli ye motema likunya balobi force ya bona otomoni te mwasi ya kanza bona tomona te batumbi ye na mwana na mokongo mobali naki ye nonsama me biso tozobeta yango lokola bahistoire eza biloko esalamisi na parole vivante moto akenda batraître na ye mpe bazali me eske babika ntango yo koteka kongo ndeko na nga mbondo Felix amelaki ayebaka te alobaki liboso ya bato ezalaki na molimo alobi na meli mbondo nzambe alobi nga na pona o te bandeko na nga toyokaka nanu susi ya mboka na biso président Eli Martin Fayulu Madidi a été voté massivement bandeko na nga ntango natalaka likambo na yoka akanda bemba na 2006 a été voté massivement na 2006 nazwaka chance ya kosala mpo yaya na nga azalaki kotala bakomission yango ya élection kuna atambolaki na baeste na banini atiaki nga nazalaki observatrice bemba bavotaki ye massivement bandeko na nga Fayulu ne parle même pas. Mais aujourd'hui, Batouana ma salité. Mais biso toko ko revendiquer ba droite. Totikalika chaku songi, chaku akosa kabato, chaku songi. Combat, résistance. Bande ko la biso ba bande ki yango na Londres. Comment to soutenir ki bangote? Pour la biso peut être résistance. Comment to soutenir ki bangote pour na okande ko boko ba vidéo le bi ese bomoni ba la Londres ba lo ba lisusu. Ba kangisa bango minoko. Ndeko langai biti la biso ezamoko. La libération totale de la République démocratique du Congo. To lia minéré la biso. To salé la yango. Kasi eloko nini yo ozoyoka kanza. Pourquoi tozosala ba groupuscule si c'est vrai que tozaka na cause moko? Pourquoi tozolinga tozoluka leadership? Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des résistants. Biso tozobundela pouvoir te. Tozako kala nzela. Po ete ba oba koya sima bazwa bonsomi. Tokomi kowa la guerre à leadership. Oh biso tokosala boy, oh biso tokosala boy, oh biso nde bolanda biso mouvement soki bolandi biso te, ça veut dire te bolaka mama be kufa ekotela mutu nyonso azoya koluka Congo la lolenga mabe. Liweza la partage ya batu nyonso bazoteka Congo. Ndeko nanga mabele na ngai na yo biso tozo souffrir na bana na biso. Felix na sasa ya konyokola biso. Tokolia ngbaila te. Meto bimi, tolobi tokende to luka to simba mandoki po lekolo wa biso. Système d'occupation. Baza konyoko biso. Lelo oyo. Ngai na yo to kota lisu na boumbu. Ngai na yo to koma kotelengana. Ngai na yo to koma onde bana bila ndekolanga. Soko zali moponami ya Nzambe pona Congo. Okowela te. Okowela te. Isaac awela kite. Yena Ismaël Isaac awela kite. Mais Nzambe a salele Isaac intervention. Parce que Isaac azalaki mona nelata. Ayebisi alobi te. Sarah akoya kobeba ale bengana. Agar na Ismaël. Abraham atosi. Malgré ma mère ou t'es pas ya Sarah. Mais est-ce que ma mère ou t'es pas Sarah to Sarai? C'est par là que tu vas comprendre.
L'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Attention! Bana ya milimo, bokeba. Makambo ya milimo, ezali makambo ya masekite. Molimo eza nzoto te. Nzamba za ya nzoto te. La parole de Dieu, c'est la parole spirituelle. Iloba ya nzambe ezali pe makambo oyo ba histoire te, c'est la parole vivante. Makambo ngo ezo salama. Yango tolobi boye. Tolongwa bisiko totelemi. Yo mwana nelaka. Bana na bilaka. Bakolo Congo. Totelema. Tango na biso ebelemi. Tolongwa la ba discours. Oya mokili oyo komema biso lelo côté. En avant. Tosa l'action. Tolongola Felix na sol congolaise. Tolongola Kagame. Tolongola Kabila. Tolongola ba occupant. Tokoki kobika boyete. Congolais depuis 2010. Tina 2020. To perdre 1,95 millions. Oyo bazo lela biso. Oyo Felix a commis kosomba chaussure. Il y a 71 600 soki combien d'euros. Nous sommes pays riches. Nani amoni minéré. Mais Felix ba le côté la zéro amoni minéré. Ale yango akobeta histoire lobi a minéré. Bazo kende Italie qu'on loue l'élection 2023. Mais nous pouvons pas contempler la marche à Felix. Ngai na yo il faut te libérer mboka. Toko c'est la bakino makambu te. Nga nazo sa la course ya libération. Mais toza na posa to bengala to solo la. Tokutana. Soki to sali yango lelo lobi bana la ba déclencher. Mabele za yanga na yo. Toza na pouvoir ya mabele la biso. Tozo bundela Congo na zone ya ta Congo mabele na zone ya tesa yanga. Moto ko boto la nga yango te. Kisini na koluka. Na labuki la tongo la saki. Na binzambe mabeleza yanga. Moto ko beta nga lisasi ya étranger lisasi wala ko zwanga te. Moto ko beta nga la crimogène ya étranger la crimogène wala ko zwanga te. Ponga la ke ko bundela mboka langa. Yo bundela mboka. Nga pela ke ko bundela mboka yo pesanga. Na pona ko boto ba Congolais te. Yondo tinde kangala za Congolais. Opesanga souffrance était. Oh le balanga tout au pouvoir m'a été donné. N'a dominé. Mais comment nga zo ko dominer te? Ndeko langa soki to bimi bongo bako beta biso masasité. Soki to bimi bongo bako beta biso masasité. Mais là quoi ça la biso nini? To tikali ka bilobela. Bato mayele be ko komaka. Bato mayele be français fèche. Biso pe to ko kende. Biso to suki. Ndekolanga, celui qui veut la paix prépare la guerre. Toza na souci ya ko bundela mabele. Tozo bundela ndemboka. On a assez d'iré sur cette montagne. Ya fèche. Ya fèche. Te. Si toza na souci en vuluzi kimbang. Ndekolanga. Il faut te bimba na balabala. Il faut te tumba. Il faut te bébisa. Il faut te loba. Oye koya eya. Si vraiment nous sommes les Congolais. Si ce pays nous appartient. Il faut Kagama banga biso. Bitumbe contre la Kigali. Ngai na yo. To traverser. To contre la Kigali. To la Kisaeke. To lembi yo Kagame. Bonza partout ma peuple nomade. Bozanga esika okokuta Rwanda na Egypte okokuta la Tanzanie okokuta la Burundi okokuta yeboy mais Rwanda wana ya kozoma belela nga bomaka oh bandeko langa soki ba oto kufeli tozolela bango ebongo ebelo bakufi ndeko langa na suki siao pona koyebisa yo si réellement tu es congolais longwa la ba discours oyo kopesa biso le côté longwa na kata ba groupuscule ozo teka mboka la yo
parce que biso tokotelema. David asengaki kufa ya binemi na ye. Alobaki tiki nongonga nini bato mabeba ko umela. Ngai pe nazoyebisa Nzambe. Banguna ya Congo bakufa. Bato bazoboma Congo bakufa. Bisika nyoso baza kobanda na Kagame, Felix, Kabila, Bakabili, Batotu, Basuite, Onayebi, na Onayebi bangote, na fungoli libulu Nzamba mela bango, bakufa, bazo mériter la mort. Yango nazolo ba la peuple congolais. C'est le temps. Ton venger ancêtre la biso. C'est le temps. Ceux qui t'ont dit mais la voulu zina combat na ye. C'est le temps. Voulu zazaki la bilobela te. Voulu zazaki moto toto te. Aki moto lo kuta te. Aki moto lo lombo te. Aki moto tambola ki la sembo. Aiba ki eloko moto te. Abukele ki moto lo kuta te. Atambola ki la bokosi te. Ala ki na justice. Qui est Dieu. Il était juste. Menga inayo. Justice ezate. Felix a bafoué justice. Aujourd'hui, Vital Kamere. Bokolanda l'océan du Congo. Azamutu malam. Pour la Félix. La libération de Vital Kamere est bel et bien là. Nalobaki yango. Nalobaki. Nabi bako libéré parce que Kagame alobi eza bangote. Président si Vital Kamere. Et bon moni ndenge ni ba blanchir ye. Bon moni ndenge ni ba quitter. État de droit kwei. Siko yonanga. Totika la batama cessé. Te. Nzamba lobaki. Na qu'on révèle ba chose cachée. Banda création. Tin apocalypse. Parce que nyo sezaki mabombami. Pona ba foule. Baza la parabole. Mais yo mona nelaka. Oza ko mona poisa. Soko zo mona. Toko bengana. To bondele kola. Bisola ande la susi. Ingete la balamvuluzi. Matondo la bino nyonso. Merci na bino nyonso. O bozolanda biso en direct pas en différé. Nzambe yalola abate la bino, apambo la bino, bancetre la biso basekwa, bakota la kati la bino, ba pesa bino force, bafungo la bino miso, ba pesa bino puissance et à domination pour te dominer. Pour la Congo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur Dakosa Mundele El Campo Dieu n'aima jamais. Merci à Pape Dieu directeur à recherche stratégique et merci à Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et merci à mon ami de tous les temps du Loswa Dalida Bayoko et Songo Tena Kankola Bomeka Yoko Lofokota Ko Kelembe Longo Mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman la nganyoso Alita Babe il faut Kuyomoto JKM na France Maman Célestine partout où vous êtes les États-Unis partout équipé pour la tête partout au Bozali, ngai na yo, to bundele kolo, to longwa na bilobela, pambate, bako chola biso, soki yesu aite, ngai na yo, to kokutana, cette fois-ci, na terrain, po, to longola, Félix, na, baningalaye, bye.